balapaki bongo ndai liboso ya cour constitutionnelle bato 12 likolo na bato 15 basengeli kozala na bureau ya seni. Na bolapi ndai wana bandimisami ete bakotosa buku mobeko ya mboka kosala mosala mwa bango na sembo pe alima pe lisusu balapi penza kosala ata mosala moko te ekoki kobebisa misala ya bango. Bosomi mpe pole mpe lisusu koboya kozala ngambo moko na mosala ya seni ya kobomba sekele ya kinzonzi mpe ya maponami ata na nsima ya misala na bango kosila. Maître Aydin Dor Omokoko moko ya bayi plénière azali moko ya baye balapi ndai mokolo mwa lelo andimisami ete misala ya kosala mizali makasi kasi na lisanga nde bakolonga elobi ye ya koloba ete musala tosali mpo na participation ya basi na instance ya prise de décision eza ya pamba te responsabilité eza makasi eza munene toza consciente na yango toza na ntango ya kosepela kasi mingi te mpo musala ebandi tosengi bosunga biso botia biso maboko po toyeba kosala musala malamu. Evelyne Mbaka moko ya bamembre fondateur ya cadre permanent ya concertation ya basi atalisi na ino esengo na ye komona penza basi na bamisala ya mikano kasi abeti mbela koloba nkokoso ezali ebele eye esengi na bango kolonga. So totali malamu eza ba resultat ya musala tobandi osala depuis Sun City. Lelo tozomona kezoko kisama makambo toza koloba ya participation ya basi mikolo nyonso toloba participation ya basi so tomoni nombre na bango to ya bango ezomata donc esengo moko nayebi te esengo eza makasi tozosambelaka nzambe apesa bango makasi ya kokende na esprit oyo bazalaki nango na kafuko wana oyo esali ke basi mosusu oyo basepela pamba te kafuko oyo esalaki procédure pona babima mais eza représentation ya basi nyonso. Défi ezali à avoir des élections libres, transparentes et évidemment le grand défi ezali nde basi ba continuer komata na ba instance nyonso oyo batu bachamaka mpona élection tozo souhaiter que basi babakisama. Esengeli koyeba ete mabonga masatu maye mazali ya opposition matikali na mpolele ezali ya deuxième vice-président questure mpe membre moko ya plénière. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.